baebinga te na bao baebinga bazelaki liwa na nga bazwa anonce makambo abatinga 3 mabende a 3 mabende batie 2 mabende bayebi likambo te batuna bati bato babomisi Rosie mobali ne à Londres baser na ye oya sans conseil baser ni banani baser ne lokwa banatasha ituri wana bato l'air bokende l'air la police afunga ndako ne bomona téléphone na otaki osombeli na mama na ye donc ndenge na simbaki ye mon frère somme to nga ku fezanga oyebi nzamba za juste hein nzamba za juste eba ne to tambolaka nabi mais Rosie masa na ken lisusu ndeni mbeto na biso conjugal to lala ka masa na lala lisusu ote akende lisusu to lala yo lala na salon problème e bandela ki wana ndenge za akabwe batu misala nyonso esili ya mikangeli na wese na boule ki abuka coffre fort na éviter so batu bayebaki makambango eza ba plainte na bala police na éviter so batu bayeba ngo lenga nazo ya pona simbe ya tiki na ye donc appui na ngeza laki ye du coup to bimi likolo pap na se Arnold Fuma avant makamone leka na éviter so adefaka bilamba get so nini na okaki igeta la kele na téléphone yo komona tout ça nanani nanana je jure devant mon Dieu au moni bateau nyonso baoloba na immeuble biso to fandara eza na caméra to na 2 caméras à air habitant la police a bimisi ba image wana ezali talaka ke elle pèse 90 kg bon balcon na biso ya bwe omoni l'air na nguza mina mutamlai ser na ye wana omi ebiyo o ninga tokuta na yo te yo mto conseil ya kaye e mobali wana mobali te zo zongisa mobali to Arnold Fuma amoureux de www.congodirect.net. Bonjour, bonsoir. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre émission Talitoi. Une émission socio-culturelle où elle est représentée par Hervé Mabradam, Molobel Nabino. Et un grand merci, Nabino, la confiance au Bopé Sarabiso, Namusala Oyo, toujours Tomesana Kosei Labino. Tozana Evry Normandie. J'espère que tous les internet, tous les TV bisonyos, tous les situation où ils ont les camicolo na Evry Normandie par rapport ya ex danseuse ya Tchala Mwana oyo autaki na 7e niveau tina se akoyaki na mobali na ye akufaki sur place et mobali na ye akufaki te toye toluka moyen nyonso ndenge nini ya kosala ya kokutana na mobali na ye Junior Ndambi tomekana kosola parce que biso tolingaka ne vraiment tozwaka ba information à la source et tomona ye ke moto aza mieux placé ya koexpliquer biso makambo oyo eloko nini esalaki ke ndeko na biso Rose akufa eloko nini esalaki ke alongwa na 7e niveau ti akoya na se na mobali na ye ezakaka ye Junior Ndambi arme lourd aza awa aza hospitalisé awa na hôpital ya Evry Normandie toloba mingi te na sima caméra LM image balobi LM image umela zala Teddy Matadi 10 000 euros c'est quoi Waterloo Tilozi d'abord asumutu Waterloo Tilozi Jean Patou Malé Jean Patou d'abord Jean Patou Malé balobi nzambe ya ba play toloba mingi te tokota na kasi tomekanano kosolola muke na Junior Ndambi arme lourd toyeba eloko nini esalaki ke e arrivé ye na mwasi na ye bauta na 7e niveau ti ba ko se retrouver na se toloba mingi te tokende tozoe tosola na idéologie toujours tozala na ngona esekili ya Facebook yala Arnold Fuma Ambada kando zomona yaya kumasana ngai eko zomona ambada kando zomona nzambe kaka no baebinga te na bao baebinga bazelaki liwa na nga bazwa anonce makambo abatinga 3 mabende a 3 mabende batie 2 mabende
bayebi likambo te batuna bati kasi tozwa micro comme ça Voilà. tosolango expliquer Arnold Nfouma. Voilà, fidèle internaute amoureux de www.congo-officiel.net. Merci, bonsoir, bonjour, un grand merci Nabino Batubo Mesana kopesa biso confiance na musala oyo biso to mesana toujours kosala labino. Tozana Evry Normandie na hôpital général ya Evry Normandie to ekozwa obozomo na za pembeni na ngai Junior Ndambi arme lourd. J'espère que toujours en internet bisonyosu par rapport ya bamakambo ezolo bama ebele par rapport ya liwa ya oazaï moi sinae ex danseuse ya tiala mwana mama Rosa ba pe à son âme to eto solango parce que ba version ezobima ebele l'air babundaki l'air baswanaki mutazalaki wana te biso to eromona rabatu bakoyi na sie ba congolais tellement to mesana rara koloba mutuna mutu azoya kopesa ba version selon et seul mutu o aza mieux placé ya ko expliquer biso marambo oyo ndenge elekaki bien eloko oyo salaki ke bakoya na sie ya mutu e provokaki liwa ya ex danseuse ya tiala mona o aza mwasi na ye Rose to solango bien mutu sel mutu oyo ya expliquer biso marambango ezararaye. Alors toza en hôpital tozo pesa bonsoir ndeko. Bonsoir masana ma brother. Santé boni. Kande bozomona Nzambe kaka Bible surtout tambla mabe mais tout mon anité quoi. Nzamba salinga grâce à batima bende mibale. Kuna batima bende mibale dans on a passé na opération c'est la troisième opération du sous ba opérer ngai. C'est la troisième opération ba opérer et lo memi biso awa biso tolinga vraiment kozora ba information na source biso souci na biso nga kozora ba information na source et ko informer bandeko oyo ba kotala biso à travers site Congo direct.net sango zo betama na ndenge na ndenge paraît-il yo aux moisi de 7e niveau au bois qui nassé moi ça kofi ubiki. Donc ndenge zobima yo oza vraiment yonde mto sali vraiment que Rose akufa aza na vite mais quand on expliquer biso marambango e bandaki ndenge nini pe boko matina niveau ya obwa kama de 7e niveau tinase. OK, ndeko nanga j'espère que batu nyonso ba Olanda ngai ba fan club nyonso batu tout nyonso bana banet ba bayebinga na ba bayebinga te na ba oyo ba oloba makambo bayebi te na boloba te na ko expliquer bino vérité el kamundengeza au fil et à mesure problème ezanini ngai na Rose tolinganaka biographie passé à Rose etalaki ngate parce que sozo linga mwasi olukoye bate azalaka danseuse azalaka sokonini ça sert à rien na lingaki na bolingo ya solo etake mwasi na mobali ngai na ndofanda na Nord Picardie na Laon la tolingani na mwasi kaka ndenge ezalaka bolingana na mwasi a proposé ki ngai que non to pour m'appeler moko soit toyi na Laon ou soit toyi ko fanda na Évreux akati oti wani zalaki verba nini l'air bolingana kyo toki na ba 4 ans ouais toki vraiment ba 4 ans ezaki moi kala quoi. Alors nayaki tozui tofandi na momi nga l'air tofanda na momi nayebaki na nga via momi te mais au fil et à mesure tofanda na mwasi na comment remarquer ba réaction moko za impulsif ba justement moko boki moi ça ko sala ezaka normal te du coup ba réaction ndenge za ki très violent ba makambo zo sala nga na ndo trouver un peu compliqué quoi. Na sala qui est fort un jour azala qui sur Kiratel. Donc Kiratel cela veut dire balandele la cahier pas assistance sociale na ye même 10 francs na ye 5 francs na boy atika lo simba ona maboko boyete mbongo na ye ba futa ngo pa sur Kiratel ba sombela ke sapatu nyoso nga sala parce que pourquoi azali na problème am tout na fingi eta moi si nazala ki ne azala ki suivi a nomela ba kisi ndebo ebika ke Ndi bazalaka ba melaka bakisi alors nakutana na ba assistance sociale na ye éducateur na ye tout
bayebisa nga ke non aider mwana mwasi oyo kombo na kotanga ye mpe madame de Pestel ndaza sur kiratel na ye afanisanga na bureau na éducateur ya mwana na biso David afanisanga na bureau la bino problème moi sinon mona ka chauffa ka boyer ba chaleur boy tout ça azana problème il faut au sulandela ke moi trop amela ba kisi na ye da ba kisi nga bando pesa moi eloko mo bezala ba jaune ba nini tout ça na tongo amele tout et tout petite sœur to ando zala ne bien to vivaka bien ba makambo j'espère même ba masa nga ba ma bradam tout est vrai mon aki vraiment que ndena tsaki petite sœur à l'aise azala ki vraiment moi si oyo ngana linga ki makasi ke na kobala na kota ki na contact ta famille na ye dodi na ebana ki na leki ni Nathalie na ebana na maman na bango Fatou na ebana leki ni Benoît na yeba ki na ba papa leki ni nyoso donc c'était la famille ezaki moi si tozala ki na ye dondo vivre arrivé un temps l'air homme la ba kisi na ye pendant l'air na kotaki na milieu moko boye fia linga ka chacho quoi linga ne ka chacho na ba ser na ye moko boye lokwa ba Natasha Ituri ba Get ayaki na ba ser na ye moko kaka ba façon na ye moko ba Yamade je crois bon mona ba publier ki bolumune na mutakala bani pa mobile moko papi donc il était dans un milieu impossible que vous ne pourriez pas supporter. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai reçu ya kolongola mwasi na nga na ba milieu na ba fréquentation inutile tindo bo mona ki to fandi tozo construire ba projet na biso na mwasi tout ça to koma ki calme et quoi arrivé ba dernier temps au nde bozo mona mwasi na nga komi ko changer ba comportement à reprendre ba connaissance na ba ser na ye parce que l'air na kutaki na mwana ne amuke Brandon soit disant que papa mwana na ye azara na Londres kombo na ye Lievin na tuni mwasi na bi mais pona nini yo na papa mwana no Lievin bokabo non le mec là le Lievin aza muto ba magie muto ba kisi asala ba conteneur à expliquer raison à kopesa na tuni question moko no bi petit nanga siko un jour soko tombé au botana moto déjà arrivé qui est bozonga na moto jamais na kozonga la moto na moto ba kisi na nana j'ai compris la pesa ki moi sinanga confiance bomona ki na somba ki fort de modéro na komo la kisananga petite sœur kokumba do nazala ki na ba projet malamu na moi sinanga na famille nanga mobimba azala ki vraiment la femme la plus aimée na famille nanga yi to kenaka na famille il y avait rien masa nanga yeoyo tozala kana mona ngane na vivara na petite sœur l'air akepa ba sœur na yewana na ba Paris ba conseil ba bi que comme ya munene trop vu que ba kisi nenga mela ba pongiwana or que c'était pour son bien pour la tête et calme kae parce que mutu soka péter ba plomb de konangai soka péter kaka ba plomb ya liboso omona ngana kokina ngate nangina kitana kota na voiture na kende aya na mbeli panzi ba pini muto nyonso ebi moso na ndo vivre na ye soto kutana atuna ngaka mais olingi muto libomo bondeni ngana ndo tala liboma mwasi na ngate na bike c'est ma femme je l'aimais moi ça za liboma te na bando kwa similango ay ko répondre ba relation na et à Paris l'air à répondre relation na Paris ay ko informer nga que non ba relation na kati te oye kozongela à Paris ya staff na yeto na ya ba boîte ya ba ser na ya ba danseuse akala staff ba ser na ye soko ya ba château donc staff na ya sans conseil quoi parce que le temps tozala ki na ye moko na monoko na son vivant ande sanga ba ser na ye ba kabela ke ba mibali au mona so ba na chomo ba bengi akei ba bloko ma bongo donc c'était pas un bon milieu na kati te l'air ozofa na mwasi azo biso ke azana ba serne ba kabela ye mibali et tant que mobile l'air obande ko kamamba bongo pourquoi pas ozwaki des décisions l'air omona mamba bongo ke na mitika nanga avant nazo ba décision na komitika déjà avant mais par contre que moi c'est rassuré kinga entre ye na ba sœur na ye nanga c'est moi qui était le jackpot pour lui a préféré qu'azala nanga en tout cas vraiment problème il y a grave té ba nous ala que entre ngana ye ezalaki ben compréhension ezalaka yebika moi si o amela bakisi donc so ameli bakisi te moi makelela mke na bité socio bo fanda na moi si o amela bakisi c'est un problème en tout ninga ko pételer ba plan nanaka toujours ko maîtriser ako fanda ni kaka boya
bofani na bino be problème ate kaka discussion mo muke alingala taneji pa mukuse aussi mais attends wana bana to ba responsable bona akodoka doki même la police ya mboko mobimba bayebi ezaki muke bengine mbila timbila komane na niveau moko boye so ba yena bango bebe madame yo lekisi il faut landela baso na yo madame yo lekisi mbila na mboko bando ya na bango lisuste po bayebi eke donc moi ba témoignage ba tumsusu ya mboko bayebi ba comportement na ye ngana lingaki kaka po azaki moi sinanga je l'aimais vraiment fort de tout mon cœur je l'aimais vraiment nando lingaye namona kike na kozala na mesure ya ko supporter moi sinanga tina soka ozo m'énerver et quoi arrivé nde boyoko yoka dernièrement wa ba problème s'est passé qu'est-ce qui est arrivé ezalaki vendredi ngana otala moi si l'air a bisinga que non bazonga na papa mobali ne ya na Londres les ça qui en le même jour vendredi ah non a bisinga avant déjà bisinga que non nazonga na papa mwana na nga na Londres il faut na kini Londres na ki ofanda kuna na mwana na nani na mobali na mwana mukete qu'est-ce que j'ai pris comme décision na bi ça va je dois me barrer il faut na me barrer na ngai na sala vie na nga na ye nanga na zoba valise nanga bilamba na nga nyoso direction na trappe na kina tie bilamba na ngai na trappe na ye pona zongi se pa na ye ponga na zonga na nga ke fanda moi c'est comme bondela nga lisusu ote ko sala boete tozala tout ça nga kutuna papa mwana ngai na ebite temps no sabano lekisa donc sondeni elle a tout expliqué comme elle pouvait expliquer tout fanda na biso problème até non l'accès kana ngai conduite chaque soir non l'accès que conduite alors vendredi à likambo boki likambo ke salami soit disant que ngana bomi sondenge nini c'était comment aibi singai tozwa nazuli abonnement à téléphone na buiki bato l'air bokende l'air la police a funganda kune bomona téléphone na otaki osombeli na mama nae na veille avant kufa na sombela ke téléphone nga comment on appelle iPhone 8 na sombeli mama na ye téléphone ezana kati ya ndako na bomona ezana na sombeli ayesinga tozali suba sim abonnement pour permettre que tu aies un téléphone à sombela qui a utilisé. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? On a la carte na ngambongo ezala ki susté. Il a proposé que to que nous mona massa ne morbo Wismine à Somanjak afin d'en Navarre. Jeune fillette mob. To ke pena Navarre, to moni fiona na PCD euro en espèce. Allez. To kozonga na parlé na fiango. Allez, to saliba mambo abonnement simbi. Tellement que j'ai une copine nga na tiki na ngai na bimi na nga na kobeta na nga tourka nezala pa masse et puis na ebisi que non soko komi prêt au signaler nga na que tika masana na fande na nga libanda na ba camarade kan les aki to beta masula ba match arrivé à 20h na bingi na téléphone bi masana komi ka prêter to que no tike ote na komi prêter so komi prêt na royebiso to que no tika mon frère to fani na biso na zalaki na ba puma na yaki na ba vie na César na yaki na ba massa na ba ingénieur d'auto fanda ki en famille rien du tout ya intention moko boye ke so andeni du coup au moins bato ne so ba oloba na kati oti parce que lobami ke les rozonga kinda ko zalaki ya ba kwit jamais au moins bato nyoso ba ebinga kwit na ngeza na canet moko ya masanga pona sportif na melaka na ngate kutu soko ndenge nini kwiti na ngao bato ba ebinga soko pesi nonga kanet mona lango na ngana trop alcoolémité parce que na muta ya sport na ye na koti na palais na fungoli na ngana koti bango bien Rosie ça va ba 21 wana na kota ki sala ménage l'air sala ménage na koti massa no to kenaka zo alali na mbetu na biso li conjugal to lala na momi na nga na su kilo tamuko c'est quoi et toninga no nabi mais heureusement ça na ken les sustendeni mbetu na biso conjugal to lala ka massa na lala li suso ote ken les susta lala yo lala na salon problème est bandela ki on mais pourquoi tu veux m'humilier comme ça tu dis que ta meuf lala na mbetu camarade na yo tout ça na mona kango faux problème afani na nga na salon du coup massa na imo
Mais Rosie, ça ne se fait pas. Comment fait-il que ton mère et ton homme, il est là, toi tu me dis de dormir sur votre lit conjugal? Non, moi j'ai ma maison, je veux me barrer. Moi, ça n'est qu'à l'air à le bien Kende. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est Adoki. Papa, bateau, baebi Rosie. Bateau, oyo, baebi Rosie, attends, ba foyo, bazala. Ba ko expliquer bino qui est Rosie, soka fâché. Rosie Adoka fâché. Moi, ça n'a l'habité, ngana kenanga. Nakor, lukana créé problème na foyer na binoté. L'air massa na bi, ngana yebi, bateau, tout, baebi même na immeuble na mission est vrai. Ye soka Adoki bongo, songana lobi na ngina kenenanga. Et là, il y a qui t'a ramené qui a tombé la pina voiture n'a pas n'akindité. Donc l'air moi sur ça la bon c'est qu'il y a de l'amour. Il ne veut pas que tu partes. Habitude n'est pas bon. Na mona doka loba koganga et tout. Na zu petit garçon na biso Brandon na kani na porte to que fa na biso na chambre. Na yoki na balcon bi yobo lobi masa na kende zelo mo na problème na même misao. Je jure devant mon Dieu. Au moni bateau ne se bat loba. Na immeuble biso to fandara. Ils ont une caméra. Caméra, tu as deux caméras à air habitant. La police a bien mis des images journée ali. Donc il y a un loba bateau avant bol loba likambo faut faire des informations à la source. Ils ont été kabo loba likambo tindika que tout non. L'air na bimi, il n'a qu'au coup à Rosie, azomi bois quand na balcon a beaucoup mi baletikali. Na leli. Na bi Rosie ne fait pas ça. Rosie t'as l'avenir à Bana. Ndeko nangai nzambe na lola amona ba caméra ba image ezali bino moko bomona ba preuve ngo ko bima petite sœur kaka mi boaka se suicider ponga na lobika masa na kende na komo bundana na momina simba wana mwana utike na chambre to na chambre afandi ne otala ne gili po azarane pe na télévision na otala ne gili na komo belela au secours talaka que elle pèse 90 kg. Bon, balcon biso ya bwe. Omoni la na ngoza mina mutamlai. Na simbi bwe non? Na zolu kana bendaye. Yesu ko zo bouger la amoni ke komi grave. A komi sanga sauvenga. Na meki ko bende na kokate. Na bimi sili kolonanga. Na bimi bwe pona simba ina hanche. Na bloqué katoza la bongo ton nena obenga au secours ba pompier. Maître moto ande ko benga au secours pour selon ndenge batu na si bandolo ba soit nde batu ko bi ba congolais ndenge ba loba mamna bango selon ba information ndenge bimaki moi sinde azalai ko bela au secours ba voisin ba yaki ba voisin ba yaki lokuta archi faux nga mutu na bloqué petite sœur na se ko tika maboko te na sportif koko pona nga na linga ki vraiment na sauver etika la histoire vraiment batu balo baker na sauver ki petite sœur yaya l'air na zobima pona simba petit na tombolo wi ke petit la chaîne maboko a lâcher maboko na mabe talaka nga na obima pona osimbe no nga na zobima pona osimbe na maté ya lâcher a lâcher maboko du coup nga na zalaki ne na loketo bo mon frère na osimba api monde zaki ndeto sala shit libre wana parce que songa na tindiki koko yo tindika mutazala na olinga na buka na we ou bien nga na mutu na balcon na tindike ya ko benda nga na koya donc bubundaki na binote l'air kaka amina yake donc achi adoki neza ki bitumba te ba ko sale autopsie lobi azaki na romba kenaki ko sale autopsie ni potambata ni likofi ni bituma ndenge zalaka bobu papa tona pototi donc ndenge po yaki na ndako zalaki no na kuitite rien ndenge pe ezobimake lebo bandi bitumba ukangi clé baya komona fongola ya ndako na poche na fongola bamoni yango ne l'air masana yi moi je connais okotuna batutu yeso kwa doki bofani na palais prise na yeli bosi zalaka po ayeba akena ode omona fongoli porte akabimi a trouvé ba pine. Je t'avais dit plusieurs fois tout baby au plus de 6e fois tout blanga ba pine car dans la commune on a dépensé le lobby na dépensé le lot. Donc le vrai problème moi c'est qui quoi, elle a arrêté de prendre ses médicaments. Amuto a suivi so bat ba habité ba kena niveau gendarmerie est vrai en face bon mona spicatre naie amuto mela ba kisi amuto même pas na ngai et banda depuis kala na ba foyer amuto a suivi le fait atika ki babilo konaye preuve à nous ando sala
na IDVET. Boke notuna IDVET na magasin côté bando sala. Qu'est-ce qu'il avait fait? A kazo sala musala ndenge za akabwe batu misala nyo seli ya mikangeli na wese na boule ka buka coffre fort. Na éviter so batu bayeba ki makamango eza ba plainte na ba la police. Na éviter so batu bayeba ngo. Atika la kuna ba alarme lela sondolela nga mwana ezalaki belé. Kuna kutu na musala bango ba dégâts mutu oya yebine Rosie. Babenga ke so na kutani mponga na yeba kite so kutana mutu mais olingi mutu alibomo ndeni nga na ndobo yango parce que c'est mon amour, je l'aimais na ndobo ya kaza mutu aliboma. Ce qui est arrivé mon frère et envoûtement petite sœur na mobali na Londres là na ici petit na ici ko bouger te simba kaka je veux te sauver pas zo qui panique hein au moins mutu so ça le ngal ngemi boka à sentir qu'il y a comme un espace. A comment tu as vraiment la saison qui panique, à quoi ça junior sauvenga. Ngana bimi na simi na comment belelo secours. L'état nazo lukana tombola na balcon, y a tiki maboko a lâché. Ko lâcha qui mon frère. Nenge to kitela ki nangana ye. Donc il peut aussi marier à moi ça là qui l'air ya mitiki yo pokei. C'est comment? Attends, je vais t'expliquer bien. Muta simbi boy. Asimbi boy. Ngana ye na ese kotika boyete. Ponga na obima pona simbe na loketu na tombola ye. Lenga na zo ya pona simbe ya tiki na ye. Donc appui na ngezala ki ye. Du coup to bimi likolo pap na se. Na kika likolo yo e baluki likolo e baluki liboko e baluki libata kwa na se. Na yo utai likolo ko ila kimituka tina se. Ya kweli likolo na nga mutu na protéger ba vidéo ya surveillance ne meuble ambitieux za. Donc ndenge na simba ki ye. Mon frère so mutu nga ku fezanga. Oyebi nzamba za juste hein. Nzamba za juste e ba ndenge to tambolaka. Omoni ba fio nyonso o ba sala ba émission na ebité so ba komona bango ba mala so la marraine soki ba fio yo so ba get so ba onyo so ba sali ba émission sincèrement ba ndeko nanga basi na esa bini faut boluka na ba mibali mo baza ba responsable na vie. Et premièrement il faut bosala makasi l'air boya na ba poto botanga ba classe. Moninga junior oyo bolo ba ke junior bo expliquer tout non. Nga na voyouté na licencié en économie. Nga junior o bozo expliquer wana. Naza mutu moko te boye o alokota misoko akendeni te. Botu na batu oyo ba yebinga ba ko expliquer bino. Ngai nazoka bolubi ke o na boma mutu na Kinshasa jamais. Moi j'ai fait 15 ans au Japon. Na fandi na Kanazaki, na tangi technologie d'environnement na Mont Fuji. Donc je suis un intellectuel tout fait. On est ko se raconter na niveau moko ngana ko yeba ke Roger zalaka danseuse il y a pas longtemps. A bombelanga tout ce temps 3 ans to fanda ke zalaka danseuse. Mais sauf que na ndoka makaka ba réactionner c'était tellement bas en anecdote. Azana ba réaction moko très bas na niveau beaucoup comprendre té. Mais moi si na linga ki ye mobile so lingino moi si boko ça l'effort changer. Quel intérêt j'ai moi si on a zana yé. Moi si on a zana yé na boma e ponga na zwani. Na vie à Roger au pesangani. Na kuta ki Rosie na poussette. Atindi kara poussette. Mais les lots Roger comment bon na kolo ba mingité. Bo ba monaki ba ebi. Mais batu ba bomi si Rosie mobile na Londres. Ba ser na yé. Oya sans conseil. Baserne banani. Baserne lokwa banatasha ituri wana. Baserne lokwa ba Getz. Po avant makamone le kana ebite so adefaka bilamba Getz so nini na okaki igeta la kele na téléphone yo komona tout ça nanana. Baserne wana ba influencer na boule kazonga na papa mwana na ya kala. Yango moni lokoso wana ko kende Londres ko kende Canada luki kaka boma libala sala soko ndenge nini. Tindenge ndeko nanga mambo ekomele je jure bandeko nyoso bolanda makambo yo l'état reçoit musala na ye l'état aza officier de compétences judiciaires o ba bengi ba OPJ na immeuble o ler bolo bana bomi atindiki boyeba ka immeuble na biso na vrai ça parmi immeubles za qui plus sécurisé et za na ba caméra
Donc nde na expliquer bino déjà boye ezala ba avocat nanga ezala la police et investigation bazana ba image ya komona yie moko ndenge mibwakaki ngana yaki nanga ko sauver na kati ote maître l'air beaucoup akoyi likolo na yo beaucoup na se ekoyi na mino na se beaucoup yaki likolo mutuka to beaucoup yaki vraiment na béton na se nga mutu na kwa yaki na béton omonia na beta kili beneza yaki mutu fa yaki akufa senga omonia batongi nga so 5 pling na betio na béton na betio na mutu donc nga mutu na kwa yaki mabe ye au contraire kwa yaki ni likolo coffre car dans choc na ngo dureté so ko na coffre car nde to monaka choc cause à la dureté même en hôpital na ko benga même infirmière tout bazoka moi comment fait-il que na vivant pour sango etambola ki ke nga na kufi mais laisse-moi vous dire bande ko na nga nyonso omoni bible okoza ozalo wenge okoza ba bengyo maître mutuna mutayibe sika telemeleli kisi nanga c'est que la Bible. Et puis boyeba nzamba za juste nzamba ko permettre te moi si o azana bana na ye a perdre vie na ye likolo mutu moko boy Rosia yibi ninga tambla na vie na ye tokenaki na ye na rendez-vous na Rouen un hôpital il y a même pas une semaine ayibini ba docteur ba yebisaki nga nazo kama kutu ba bazo yebisanga ana zemi ya wapi akofi na zemi ya nani ponga. Je suis clair ko bimisa même ba papier na l'axabino mutu po bota nde basala ki banalise ya spermatozoïdes mutu normalement il faut na 10% ya sperme akobota donc nga nazali ki na diminution ya 7 on a ba traitement par rapport na matisa ba dose poto bota na rosi siko zemi o bolo ba ke rosi akufaki na zemi ya nani tomi tuna ba question so bolingi ba papier na ba preuve na opesa bino na ba papier ba preuve ba examen nyonso preuve année vendredi eleki à lobby bino bozolo baka ngai tozaki na audience na Rosie na Rouen ngamu tuna futi avocat lobby a audience pour na Rosie pour na mangamba mwana na ye est-ce que batu ba yebi ke Rosie melisa ki mwana ne ba kisi plus de 25 plaquettes mwana zalaki a en hôpital batu ba yebi ngote mais il saki bakisi ya nini bakisi na mutu abaya ki di batiki bakisi na si mona melango tout to ina problème sérieux audience nango le kaki lobby na Rouen batu ba vérifier ba mona ke no lobby na Rouen sona mutu mutema mabe na ko ke nete avocat na ngai maître Tafou Laurent Tafou azalaki ayaka na futa ke honoraire akio sambela malgré azate mais akio sambela ye bande ko nanga basi totika oyoka lisolo soko yoki ka lisolo bokomo luka ko koloba mabe pona mutu o biso ba kongola bomi mutu te bino moko ba danser zo bo uti ba Afrique bo ebi ba nini bo simba na ba vie na bino po même bino ba poto awa mutu nyoso ta yaka na poto apona danse te batu msuba yaki na poto pona otanga batu msuba yaki poto po na ba objectif ezalo kwa nde kunanga LM image zana c'est la famille alors quoi ma brada muzana c'est la famille nga milieu nanga et un millier oyo nazala batu bien ba masa nanga ba Nicodème ba masa nanga ba Bercy ba masa nanga ba Petit Koba ba masa nanga ba Wata milieu nanga tout ba miel ba masa nanga tout ba Puma ba masa nanga tout ba Chita Kidiaka ba vie nanga Kinkela ba vie nanga ba Jackie ba vie nanga tout mutu lokola oya zara na sima nanga makasi lokola Crispin Ndambi Igwe vie nanga na Japon yebi atikala ko autoriser na babuzo baté lokola mama leki nanga vovo tunani troboto petite sœur nanga Gladys Kutu ba bomé pour rien. Donc mon frère, j'ai tout fait et puis na sala kaka toujours nyonso na bolingo onga na zala ngo pona mwasi nanga et continuer toujours bien tokende bien ezali pasi omoni bato nyonso baoloba muto za na pasi lokola nga azate po un momi nanga zalaka tout pona nga a vrai chéri na lela na ndenge osakana te so botuni mokili mobimba na benga ke portefeuille na ngai esika ya zali
esika nga nazali batikala komona biso te jamais na vie na tambolanga moko azalaki tout pour moi donc j'ai perdu na perdre mutu moko na vie nanga donc s'il vous plaît na bato nyonso baloba biloba loba na sengi bino vraiment bolimbisi botika nga na kunda mwasi nanga na kimia na perte naza je connaissais sa famille et puis na ebisi bino nazoyoka yoka bato na nani mutu moko tako kundela nga Rosie ndenge nga mona ko kunda ye naza na ba propos nanga na ko enterrer mwasi nanga avec tout honneur na ko enterrer mwasi nanga avec tout honneur sans condition sans contribution ya mutu grande petite sœur n'est propre Nathalie na Angola mobali ya Nathalie Pasteur Alain grande sœur ya Rosie kombo na ye Dodi mama ya Rosie kombo na ye mama Fatuma ndeko nanga Mswahili mama nanga tusolane tout le temps na Kiswahili ndeko ya Rosie Benoît frère nanga tosololaka donc bango moko na famille ya Rosie propre je vous assure on a Paris mobima na France Rosie azana ndeko ta moko te biologique atikala benga ta mama ne depuis to fanda ba oyo nyonso bazolo bana ata mutu moko te famille ya Rosie ayebi bango na solo na Dodi na solo na Nathalie na Zozela l'été sala musala na ye bazoki ba vidéo nde bo mona awa bazalaki tout à l'heure ba investigation ezo salama banquete e salama ba vidéo ezo amaki ezo salama donc botika ko salir moweyi na erreur mutu asali botambusa ngo mokili mobimba bobando luka ko salir bato na mitu na kana no bino nyonso mutu lokola la marraine wana ozaka mobilité hein non yebisanga soza na mobilité tamsunga na sungona lukelo mobali azana mobali komone pe soki babenga bon nayebi mobali ne mekombo ekimi mais soki azana mobali comment est-ce que mobali na kotika mwasi na akotaka neka na bazo ba viabwe akozala ta mama pasteur take na koluka ko conseiller ba fio ba otamblaka bien te oyo mususu ya Orlando yo soko nazoka bazesa komo na ye soko Laetitia je sais pas moi soko nani donc yé asesine ko sona nena fio nani fio yo basona kanaye donc pourquoi biso ba congolais to ba ke perd sans poteau hein boza ba se kitoko bo que nous sala rapete atana ba biak hein bo pesa ba information mo malonga communauté na biso ba congolais tala moi je ne suis pas comme tout le monde de bokanisa omoni maswaza omoni bo moni ma bradam akotambola na mutu moko aza violente ako jamais kozala camarade ya mutu moko boye aza moyibi aza violent escroc tozana ba genre ba qualité wana te to fréquenta kabino te pona nini parce que ba niveau na bino nde ezo correspondre te na ba niveau na nga parce que boye bisanga tala ndenge bozo salir boyoki likambo te boyoki mutu akufi tonga to sani tozala solidaire to luka to yeba likambango eza nini mais na batu oyo bayibi Rosie je répète na batu oyo bayibi Rosie bako comprendre que Rosie c'est un casse-tête ya kosakana te et puis likambo sali même kota ke ngana la kia Rosie ngana solo na Rosie ndena expliquer bino awa na mbeto tam supo boyebi ngate bo tangaka arme lourd omoni Rosie wana bo ba kia bomi mwasi ne nazala kine na butu awa Rosie s'excuser Rosie nazo sabino que Rosie a s'excuser poso na bino lo baibele bolo ba kena magicien na bwe bato bayebi arme lourd ba ko expliquer bino ndenge kaza okufa bongo ozaene na sayo nazalaki wana na kati ote ko mamba spirituel voilà na expliquer bato siko ba comprendre bien excusez na règlement bête bien mon frère Arnold Mfuma yo lobi ndeko na biso mwasi azalaki mwasi na yo Rosie ayaki ya bosolaki na ye bosolani na ninga spirituel to na ninga normal bon omoni na ninga coutume na ninga nga ponga na rukudan ba tulokola ba masa na nga ba cedeli kambembe amona quartier na nga ayebi petite sœur ayaki na se ndoto apongi pona zalaki nke mutu moko aleli Rosie lokola nga azate
ndobi nazali na ba machuda madangi ya bayakia na ba sœur so Paris bayakia mututo azaki inquiet mais petite sœur ayaki mona ngai to soloaki na petite sœur nde bazongisaka mutu bomo ite masengaki nga pardon et puis na yebisi bino na osala ta jour moko te ya garde à vue parce que je suis innocent et puis za maloba Rosie ayebisi nga na sima na nga ako défendre yango pe akolakisa miso mokili ke je suis pour rien en tout cas na bandeko na nga nyonso o bayoki makambo oyo ça fait mal nga moko na pasi eza esengo te ko perdre moto ozalaki na ye mwasi olingaka mingi akende kaka boye mais bato balieli nga momi na nga ya jo na ye ya Londres ba sœur na ye wana omiyebi yo olinga tokutana na yo te yo muto conseillaka ye mobali wana mobali te zo ozongisa mobali otanga kombo na Yesuki oh menga na otanga kombo ne pa osalanga eloko te bato babomisi Rosie ezali ba Natasha Ituri ba Iget aza mwasi ya Igo Sente po ye mutando bengelo bia zo finge bato babomisi mwasi nanga bango wana na mobali na Londres mais tout se paye ici-bas nga na perdre muto azalaki cher ponanga sincèrement peuple nyonso na sabino na linga mwasi nanga na niveau moko bandeko nanga boko comprendre te lelo ndeko aza invité ndeko na biso azalaki mwasi na yo Rose aza invité akufi que son âme repose en paix selon ningo expliqué akufi ye moko amitika ki akufi selon ye ndenge yo expliqué biso leçon ni nozwi na makambo et puis soki conseil eza pona kopesa bandeko na biso ba congolais o ba rozwa temps ya rotala à travers émission o Tsalitoyi conseil ni kopesa bango na ba couple na bango pe leçon ni oyo vraiment ozwi par rapport ya makambo. Premièrement leçon no makasi nazwi ezali blessure moko ekosilaka te toute ma vie nakobosa na kaete Rosie tikeli nga charge abana bato kutamsu bana poto baalo ba Rosie baby bana Rosie te baby te nini nga na sala katamsu pona bana Rosie baby te franchement leçon no makasi nazwi ezali blessure de deux na sengi conseil surtout moi mingi na bandeko na biso nyonso basi ya communauté africaine totika ka kosala makambo lokwa bato mabomo na poto omoni ba poto toye il faut to lukaka to lakisaka ba éducation de base il faut to lakisaka ba origine sika to uti omoni ba via ki kuluna moi si parce que moi ça m'étonne moi si comment est-ce que attends tala papa nga to boyinga na koke no lukate na mboka na balcon okokoma na esprit ya ndenge nini po ke no koma na niveau mibwaka na balcon tamso pona ya kanisa ke mibwaka buka na kalokolo l'homme propose Dieu dispose si connaît bato baalo bana ke ngam tuna bomie siko ba image na nyoso ba caméra ba surveillance ba vidéo ezobimisa ke ba preuve za ke yemo kwa mitindika ki ngana ende pona sauver yango na ke kwa na buka ni boye siko bo réparer ngona nini donc na ba couple nyonso na ba fille nyonso ba melaka ba kisi mito bazala suivi nanana bolanda ba traitement na bino bien ate isholi bomunene ate salisho nini il faut landa ba kisi bien na sengika na bino nyonso communauté congolaise nyonso bo soutenir nga tokunda Rosie ngai na mukio naza nango na okunda Rosie na kunda Rosie po Rosie azaki mwasi nanga na article Rosie charge te na mukena ozalango na komona famille ya Rosie na Kinshasa batu bozo ebate est-ce que boyebi kenga na Rosie na niveau ya mairie ina poto tozalaki marié na habite tamsu bozo ebate parce que masa nanga yokutanga na hôpital na ngana bimisa bino ba papier po bomona ki azali kango lisusu te bino oyo bobando yeba ki azaka likango lokwa ba sœur na ye eloko na regretter lokwa ba sœur ne Natasha Ituri wana surtout ye ozobetele vraiment c'était mingi parce que ya kanisa katine basolo na Rosie ngala na Rosie na palete
or que ti bosolo la kawana ti ozo senga Rosie atinda mikanda na po Rosie akufi mikanda na eza na Rosie te e na Chachan so Chanel cerne muta pesa ki film ko ba otaki Kinshasa awasala mukanda na ye omoni makamu nyonso bino bando solo na Rosie soko bengi Rosie ya Natasha bozo solo ngana zalaka na ngawana momoni ke leki no bando kosa oke azalaka na ngali suste me ngana zalaka na ngana ye donc nyonso wana tibino bosolo la ka tuzo singa mukanda tim kolo arib oisa ke no tinda arib alekani na pongi ngana zalaka na ngai na Rosie parce que pour comprendre que leki na bino mutazaki na lokuta c'est bino vérité te pour na koyebiso ba conversation nyonso na jour abengaki mwana na yo komone nani mwana no mwasi ya vacances ngana zalaki na ngawana tibo solo la kana bino makamu nyonso na Rosie na nani na zalaka na ngana wana totikala ko boa na Rosie te jour oyo bengaki ngai na Paris o que lingo mona ngana leki noté ezaki 22h 23h oyebi muto memaki na voiture ngai nga mutu nazwaki na voiture akosi oke bakenaki otika ngai nga mutu na mimai na ndako tozalaka na ye ti yo soko oza na mosala ozwi repos outi boye nazalaka na leki na yo na ndako ti bosololaka nazalaka na leki no na ndako leki na bino amankaki koyebisa bino baverité mais iget nazalaki présent Rosie abengaki na messenger avant liwane 2 jours na ebite soko adefaki nini na yo babilamba ti ozolakela ye okokufa yo Rosie okomona biloko nango ozwaki conscience no eza témoin nga nazalaki présent na yoki ndenge ozolakele ti akati aluki abenga Natasha Pafundo donc tokomisa yango feti te ndenge bolingi bokomisa yango feti binango basere yango wana bosa bémission na tala na maladi boye mais na fara boye kala soyo kita pete oyebi na bino ngate de beau faire attention omoni yo fio nani oyo ya Hollande tuna papi mafuta ebisao tuna Maastricht mobimba ki est arme lourd na muta barankini te bolongola ngana ba makambo wana botika ngana lela mwasi nanga nakunda mwasi nanga na perdre na zolo bango na perdre être moko plus cher na vie nanga na ebite so bazongisaka mutu na bomoi na kozongise Rosie azaki mwasi na lingaki mingi eloko bominga kaka na Rosie ezali kaka petite sœur nanga l'air arrêté komela bakisi na ye yo yaya na ye na tâche tour wana yo muto pekisaki oke oye munene trop libumo ya munene oke kotindika leki na tika bakisi na ye mutune komi opete na bandenge motala nenga ke komi bwaka kufa mais c'est pas grave o bolobi nzamba mona bino o nyonso bolobi na kombo na ngai nzambe na lola juste bomoni na toujours pembeni ya Bible parce que nga naza na muto akokotela nga te nga na muto akosambela nga te mais justice nzambe mutu ekosambela ngai justice nzambe mutu ekosambela nga mama na nga azalaki mama Rosie bandeko na nga nyonso ba mama leki na nga tout famille na nga tout ayaki famille ya Rosie kolia komela famille ya Rosie tout ce temps na fani na Rosie natikali komona bino nyonso na te bolo bo ba vie na ya Château Rouge ba yane ata mutu moko atikalo tindela Belgami ata 50 francs donc so bomoni na tangi Belgami c'est que bon comprendre mais bon que noko tuna il y a même pas des jours nga mutu na oti carte komi na Kinshasa donc Rosie zo mi boka lelo carte komi boko tuna nga mutu na tindi Belgami ba bilamba ba téléphone ba sac au pur Alain Angola beaucoup que le tout n'a pas qui va chaussures bilamba c'est moi je m'occupe de Rosie je l'aimais bien s'il vous plaît na sengi bino vraiment ba pardon trop na nyonso bozoloba mais botikanga s'il vous plaît calme na lela mwasi nanga na kunda mwasi nanga soko bolingaki ye na bolingwa solo alors moye azalaka na respect boluka te bo salirier ndenge bozoluka bo salirier botamsa komone il faut arrêter s'il vous plaît arrêter so moni masa nanga mabrada mayeboye c'est kaye binga ayebi ata moi mukie ndenge tozalaka na ye ndenge tofandaka na ye sincèrement j'avoue
devant au nom de la Bible, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, natika de kotini ka Rosité, Rosie adoki ba plan na ye ami bomakaka. Nga na ye kaka komi bwaka te Rosita la bana na tant ko sala biloko wana na bengo secours petit a lâché a entraîner nanga. Ce qui tembe boza journal ya Évreux Normandie, Paris Évreux Normandie. Ya date wana botanga ba ko yebisa bino témoin azalaki na se amona ki ndenge azo se pencher mi bwaka et puis ndenge nga na eko sauver. Donc voilà. Voilà tozo tamingité aux vraiment nzoto bien té mais on dima qui quand même koyamba biso puis tozo moi temps ya rosola na yo. Un mot de la fin, ce qui a olobeza et puis oloba tout corps s'est reposé. Donc du coup na qui on dirait moi batou bazo bisanga que nganaza sans abri. N'expliquez non batou bien. Qui est Junior Ndambi? Donc Junior Ndambi Obomuna Junior Ndambi nenga fandibwe, son papa biologique, hein? C'est un inspecteur provincial de la police, ok? Na Lubumbashi. Des deux. Junior Ndambi on bozomona en France, na koba no tanga ba famille, je souffre de rien. Na on dirait batu ba 1300 €. Voiture on na ngai, on a sommela ki Rosie ba vidéo na opesa ma bras dame l'air non l'accès ko conduire. Voiture on a sombi yango eza Ford Mondeo 2012. Na sombi yango na 15 000 balles. Vous comprenez? Donc moteur ko loba mamba 1300 €. Oh 1200 €. Ce sont de vrais cassos de bolos, excusez-moi les termes. Excusez-moi les termes. Na tikala ko zo mbongo wa mutu moko te to vivant na Rosie na mbongo wa mutu moko te. Au contraire, omoni boko tata na Facebook a Rosie. Depuis Rosie azalaka. Bomona ka Rosie poussette ata ba mibali nango balingi ba bomisa yo wana ba otiso ba Londres. Bomona bango ka na métro. Je n'ai jamais marché avec Rosie à pied. Donc j'aimais bien na ba mapangu na ngana ki bato ba yebi. Donc sur na Google, bobeta docteur Mouete, bo comprendre qui je suis. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Problème où eza makasi zali que ngelo konazo regretter, j'ai pas pu sauver ma femme. C'est ça mon souci. Donc j'ai fait tout le nécessaire na sauver moi sinanga na bolingo o nazalaki nango pona ye na kokite nazo regretter toute ma vie pour azalaki moi si oyo nga awa na poto awa tamsu bino nyonso na boloba boyebite toza paxé toa marié na niveau ya mairie ya awa ya poto. Donc aza femme moi si nanga légitime o na kosale mabete. Donc na sengi na bino bato nyonso bo spéculer ba makambo bolo ba c'est pas bon toyeba na binoté to na ba problème na binoté. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Sauf que na pesika ka merci na bato ba soutenir nga tout le temps lokola Crispin, tonton héritier, maman Vovo, maman Bibiche, papa Jaris, papa Vincent, Grace, Ketia, donc Pichu Kimpuela. Donc voilà ba masa na nga nyonso oyo lokola Puma Fula, ba masa na nga lokola Hervé Bokassa, ba masa na nga lokola Yemoko ma bradam, parce que ma bradam soli kambo ezali nenga zawa, il est mon meilleur conseiller. Soli kambo ezali vraiment ma bradam esa nga lourd boy na boy. Toyebani na ba comportement bongote. En tout cas, s'il vous plaît, basero ya ba chronifoati wana obozo na bino batanko sola mibali na bino à l'aise te po bozo ba conseil à vie tobo tonga tobo sala nini. Arrêtez de spéculer avec mon nom. J'ai pas tué ma femme. Anga ka se suicider na bakanda na kandeke basi ba petaka a pété na eka libome doki na muto mi bwaka na boule na zaki pe na boule te mi bwaka. Mais l'air accueilli amoni ki action comme grave akomo belela nga na komo belo secours na seli makasi na nga na kokoko kana kokite to lâcher to koi preuve no mona muto atindi kaka muto ndenge naza na otambola leo na lobité aba ti trop mabende j'ai pour 6 mois donc na rotika tamso handicapé pour na sentiment buzo ba moi sinanga salaki mais na kolinga kaye si na suka boyo kinga na lobité ke a moi si mabe
boyoki nga te na fengi ndumba boyoki nga te mais eloko bomisi mwasi na nga ba mauvaise conseillère et puis na ba manque ya ba médicament ndenge aretaki kolandela komela ba nini na ye soko tuni ba éducateur na ye tuni ba tuto ba sala na tuni ba toto ba fanda na ye ba ko expliquer que anomela ba médicament ba nini le temps aretaki nde omonaki et dégénéré titoko mana ba point boy. Voilà, merci. Tobanda qui bien, Tosuki bien. Et un grand merci na mutazala qui na sima ya caméra LM Image. Un grand merci nao lisusu na Machuda capitaine bambo un grand merci na nyonso zo sala pona site oyo Congo direct et aussi na émission oyo Tsalitoyi dada mabibi Linda Makambo Tete Dido. Grand prêtre mère, un grand merci na Waterloo Tilos. Tout le monde à la prochaine. Na à la Facebook, nenge to sekara toujours. Qui Odo Yem, les géants catalogue. Wumela, Zala, David le bourgeois. Yala. Arnold de Fouman.